Bonjour, bonjour la famille, bonjour, bonjour. Bon déjeuner de ce matin. Coucou, 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 bon déjeuner. Nzambe a pambola bino, bon déjeuner de ce matin. Voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizu bino. Boboto bondeko na kati ya mabota na bino. J'espère que vous allez bien. Tous au moins 15 minutes, hein? 15 minutes nabiso. Il y a bon déjeuner et vous allez kitoko makasi. Voilà, bon déjeuner de ce matin. Voilà, bandeko nanga vraiment boboto bondeko. Nabino nyoso bolandaka la danoise. Voilà, donc je suis là, je suis venue. En tout cas, la Pesivino, bonne journée. Et puis bon début, il y a week-end. Tozo banda week-end lelo. En tout cas, si kanyo so ozali, ningana. Moi, relax. Naba o basala ka misala normal du lundi à vendredi. Voilà. On se fait basala ka samedi na dimanche. Voilà. Problème exacté. Tout souhaiter bino quand même bon week-end. Et puis bon courage. Voilà, bande konangai na tongo ya lelo. Tukolamusa moi conscience na secret ya mariage. Est-ce que après le divorce faut mutu abimisa secret ya mariage? Makambo nini akutaki na mobali wana? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire te? Ba avantage nango eza nini? Ba désavantage nango eza nini? En tout cas, bande konanga parce que tozongi lisusu na lisolo ya papi mboma na mwasi na ye. Batindelinga ba capture et puis Nathalie na moni na ba Facebook a annoncé que ce week-end to éviter ce qui lelo, ce qui vendredi et ce qui lobby samedi, ce qui dimanche, il paraîtrait azoleka. Il faut abimisa nyonso oyo ya papi mboma libanda parce que batu ba critiquer ye, batu ba juger ye, aza mwasi mabe, aza ndumba tout et tout. Voilà. Tozongi sur na ba réseaux sociaux. Banani ba juger ezali bato réseaux sociaux. Alors bande ko ngai ndenge balobaka réseaux sociaux ezaka ce qui quatrième puissance je crois na monde bilo mora bon si je me trompe pas faut ça ba quatrième puissance sauf que quatrième puissance des fois ça ta deuxième puissance entre les deux là. Voilà bilo nde bochana ba commentaire ezali mso boyebi réseaux sociaux et ko matisa yo et ko pe ko kitisa yo et ko pe ko bamba yo. Alors faut que za la mayele, faut que za la meli boyi oza ko ebandeni ya ko balancer réseaux sociaux. Sinon te okoya ko zo problème makasi na réseaux sociaux. Soko zo ya ngulu zoba ozoya ko loba makamuna yo ou bien ozoya zoba koya ko loba makamba baninga ou bien ozoya zoba je ne sais pas. Donc il faut vraiment qu'on soit la prudente. Même na bino bato bobengaka, vraiment ça me fait du mal. Quand ozo benga na chaîne moko boye, quand donc tu prends ta responsabilité s'il vous plaît. Prends ta responsabilité. Ozali soda parce que je sais salut mon général. Papa général, papa colonel, oui, je sais tout ça mais papa adoza soda zo responsabilité na yo que tango na okota na réseaux sociaux na yebi ke ba ofinga na yebi ke ba oza toujours d'accord na ba idée na ngate parce que on appelle ça longonya na mama sage et puis na pesa rappel longonya na maman Emilia M parce que ye alobala danos ngana okokate mama Emilia bino okokate na pesi avi na nga batu ba ko contredire vomi na bengate bomi avi na nga na opesa yango na privé. Voilà yo mo imne mo bekela mama sage albi non ngai na opesa vi na ngai soki batu ba comprendre ngate na koya ko se faire comprendre. L'essentiel c'est quoi comprendre mais na suka quand même tous compromis moko ya bien mutu akene na kandate. Mais il y a des gens dans les réseaux sociaux au bengi yo moko yaya siko lingi ngai na gérer maloba na yo ke batu na sima ba bengate ba contredire yo te ba finga yo te soki ba lobby ezongeli ngai non na pesi pe longonya na mama biso za en États-Unis a intervenir mingi na bémission na une femme sage aussi mais na yeba kombo na été. Donc
Yépe, en tout cas, elle est forte. Ce qui est le bili kamnae, elle tient. Ce qui moutaye à contredire, à zongi, n'a qu'au fingate. Elle dit non, 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 non. Il va s'expliquer. Mais jamais aussi likalo ba que non, la danoise, tu prends la responsabilité. Yondo tiki batuba finga la chaîne na yo. Yondo o contrôler batute. Yo zakaso bazo finga o kataka. Bande ko moko na ko yamba moto. Naza moto na suba kape. Naza moto na saka pe makambu susu bako benga nga pe pembeni na bana, bako benga nga pe pembeni na mobile na nga. Abi ok na moneti mutu mo azoloba yakana. Na kena o solola yo zoloba ba population bazoyoka. Mutu na tanga zoloba ce pas fini. Ce qui peut alobi mabe soupe na yokite. Mais pourquoi ce qu'on retient responsabilité nanga? Yango nanga na osenga soki ozana mapeka elobi sindi. Est-ce que tu as les épaules? Ya quoi assumer malobo nyoso zoloba na réseaux sociaux. Tango batu baoya ko sala mboto mbutu batu baoya baloba na bango tamsu yo na mutema no kanza malobo eza bien likambo eza malamu. Est-ce que ozana be Paul ya ko assumer ya ko mema kilo wana soko zana ngoto ko kokate mukongone ko ngumbama ya ko lobelo kote ba msuku to même komi kaka ba zui ba ndi ko attaquer yo. Est-ce que oko assumer soki te ko komate ko benga te bomba makamno na motema yo zoka solution no le ba nga na sujet en tout cas ngai moko na moni bo ko ninga ndo partager consentement na yo dengo zuli makamno yo na population parce que ba oyelo mobulu ko pesa mutu azo pesa émission na e problème ité et ça la makate na ba émission ya ba pays mususu kaka na oya biso. Même in a chaque so bat bazo finga na bango. Ce n'est pas mon problème. C'est leur éducation. Moi j'ai dit na lobara bo finga te. Ce que so mtabali ko finga ne bolinga na sane. Qu'est-ce que moi je dois faire pour ne pas ko kende partout là dans nos atika batu ba finga? Est-ce que nga vraiment na ko tika batu ba finga? Nga vraiment là dans nous. Je veux est-ce que ndep na boye belinga. Na ko tika pena ke batu ba finga batu. Non. N'allez pas citer les noms des gens. Na ba chaîne musuki la dans nos azo finga la dans nos azo tika batu ba finga soki na sali yango te ngaso na ye ko sala émission dernièrement na ko bossa na émission te on a sala ki dernièrement na sali te pour na ko finga mutu na donc c'est donc na kamwe mais émission balu kelinga parce que ba fan ba ye ba lobby o ba ko koloba et qui na mutu nanga j'assume ba finga yi basenga ba chaîne partout ba finginga ou ba fingaka mais nga ba tout Dieu me voit na scène ngelote mais le kola nzamba nganga na zala ba épaule eza na personne pe carré te son ndeni mais moi costaud na memi yango penza na lobi na memi yango penza sans koloba ndenge yeso amemaki kulusu na ye sans ioa zo memakaka so yo pe ba mutu mo abimaka ta lobi ke yakana ede yo yeso ngaka mema kaka ata kwe ya telemi na ngo kaka et puis bato balamba yaki toujours ko ya kozinga nga bato balamba pe ba talaki ba youtube ça bien pe bazalaki o pe ba be ba sa pe be mission ba lobi to mo na biso mabe ala danoise te na seki bino merci beaucoup bisika bozali bomiyebi. D'abord, autant ba comment la bino boya okotation na polémique lobi bandi so ko finga bino te boyebi pa boza en tout cas merci ezaka bongo na ba msupe ba benga kinga danos gape na lingina sale le mission na sala bona habité na boye ko tsoko sale mission ko tcha photo na ngate na lingite parce que l'aime sous-titre mutaoleka mais photo pas mutaolinga tala eloni kuna et pas la danoise. Yango to revenir ce qu'on a sujet pour nazo ko eza nango eloko mukuse mani moi si ex to et moi non ba divorcé te mani moi si ya Papi Mboma a annoncé que ce week-end je ne sais pas soka koleka ou pas akoya ko bimisa nyonso ya Papi Mboma ndeni ya vandaki ndeni ezalaki ndeni ya komaki a déconner parce que bino bozali ko chaye bozo fingai. Mais ngai eloko mona ko pesa conseil ndeko nanga ko déconner na ndako libala
expliquer, c'est une faute grave. Même la loi, au coquille jamais, qu'on trompe moi si na yo. Et ça bien tenanda kwa libala, même mobile na oko sala moté. Même si moi si na osala ndenini, même si ba oloba bino boké na séparation. Même écoute on a séparation, et ça interdit na moto qui no bimana moi si ou bien bimana mobile. Mais le quoi to respecte la loi te parce que séparation bato ninga ba aider bino mutu boke ko pemisa makanisi emsu boko zongana. Ce qu'on a période wana et ce qu'on bimina mutu mususu osali adultère, osali fornication et puis ça rakito côté. Alors yo suko moi si oyo bakangi yo na kati ya libala parce que papi mboma to gai na zaiko betele maboko te bino moboyebi baza ba garçon oyo bazo teka sima na bango ba garçon basimbi ba kisi ba garçon moko en tout cas génération moko il y a ba courte joie et ba courte vie ba teki molimo na satana. Mais la logique des choses tu to longoli côté spirituel papi mboma to moneke a triché qui avant le mariage wana babala kité et puis à senta qui derrière moi si bino boyebi na bonzambe za ki to côté. Mais après le mariage toyo qui passe moi si mbapi mboma et bimi na ba réseaux sociaux te ki ba kangie na moi si boye ba tie photo ba audio na bimi mutakala na iso bimi lisusu toyo kakite. Mais maman oyo ya yo mani muto ye liboso na mesa et yé parce que ndenge na loba ki cause la karma ya mobile na yo parce que abebi sape mabala batu mobile na yo asape ba makambo belé ya kitoko te et monsieur cause la karma et côté libino na kati ndako. Alors maman zala prudente na kota mingi na ba prière eza kitoko te soki mutasali masumu na ye yo malédiction elanda yo parce que ça normal te moi c'est libala akoma na ba point oyo komi nango et puis tu acceptes tu assumes ezali malamu te baninga bongo quand même bazaka ba garder ta silence après okosa ndeni no yebi okoki le mususu kutu ba mususu ba wanga naka alobi aussi longtemps bokanga te bilo c'était juste des paroles on to sangi sans autre tête mais toi tu acceptes et ça fait anormal. Parce que balobi peut toute vérité n'est pas bonne à dire. Baloba on peut pas mbater parce que la vérité monsieur ko boma yo et ko bebisa vino mobimba sur la terre et ko salir yo. Donc bilo monsieur so keka directement et pas nzambe au exposer problème na yo au sengie bolimbisi a oyo kayo au lieu oya na ba réseaux sociaux. C'est quoi yo au proclamer que na week-end oya ko loba nyonso to. Ngai nazomona ngo eza anormal. Pourquoi au salango? Parce que le sujet est déjà là. Batosi bayebi, papi mboma boy. Moi je ne crois pas que ceux qui oyé liboso à toile parce que yo ceux qui papi mboma a fait que fornication muta liboso. Ormoni ou bien ça qui no kindumba te obimi, ou tu peux aussi parler aux gens cause nini yo obimeli au sein en bref. Mais tu n'es pas koya ko bimisa ma be bu soto nyoso ya mobile na yo o bozala ki na libanda te. Ma maman bosala kangote eza kitoko te. Parce que mobile oyo soki penda bozaki mabe bamso mwana bokomi boboti bana misato bana minde bamso mwana moko do période wana nyoso ata bolamu moko ezalaki te bolingo penje ezalaki te mobile olingi te akotia ozemi ndeni ndenge nga na comprendre te nga vraiment na olingo lisu te kotianga zemi te okotianga ite le va pendo yena ba camarade no ba kangi nga na makasi je ne sais pas mais kaka boy omona bozo yo kanate mais maman on a zobota siko nazo ebate bolingo e yakandeni. Comment vous vivez ça boza robota nga na comprendre la honte point d'interrogation. Alors yibo yebisanga siko yo siko ndenge zawana mani olingi ko luka raison na réseaux sociaux maman de konaba bengi sa ba famille a papi mboma bengi sa so ba camarade bo vanda bo solo la likambwana tango bo balanaki bozaki na ba famille na bino bazaki wana ba marraine na bino bazali bo vandisi bango bo solo likambu après bokei na komi bokei na côté civil bokoti divorce na bino bo divorcer yo pokei na yo kei na yo. Mais pourquoi koleka? Parce que ma benyo so wana zoloba wana ekotika na ba réseaux sociaux. Lobby mwana na okoma si objectif à ba insulte.
vaut mieux que tu vas yo côté bazo kana ba on a minoko bato o ezaki ah toza na biso sûreté mais yo moko ye penza devant o étaler papa wana papa o yaza auzala papa ya bana papa aza papa ya mwana na yo lobi lobi tango banda ko finga ye lelo ba conséquence yango tozo mona na bana fali tena ndi ba komi ko finga bango papa na bino boy ba mususu bosali boy parce que ba yaki na ba réseaux sociaux bato ebele batango na ba réseaux sociaux est-ce que tu as eu l'éducation na bango? Pour moi il y a beaucoup de gens basés na bango éduqués au moins ba muto zo boni le quoi sérieux mais à la fin na likambo bokolo ba que non il y a pas d'éducation ozo comprendre ce to lobi oh ça le quoi forcé donc moi je crois que bateau vraiment basa bien éduqué bien élevé non il y a pourcentage à mouki balanda biso bakota na ba réseaux sociaux et belé au balanda biso il y a vraiment des petits soucis dans leur vie parce que ça normalité on m'appelle les comme ça noir sur blanc boy 1 plus 1 égale 2 mais il y a son raisonnement on a autre chose que tu ne comprends pas et puis azo tia monoko ce qui peut moindre abandi ko finga tout ça l'effort qu'on finit ça arme ba faible yo finga ka ozo mate ozo finga ozo soit solution te boke tu ye wana finga ti lelo azo ka solution te boko botala ka boke tu azo la sabino ka bo finga boke tu lobaki bo boke tu mais a solution ni azui ti na ndenge pe lelo chaîne de epé boko to wana bali ko kita dango bato ba komi komona ke mudazolo ba ka la même chose il y a rien évolution ezate et là on moko ezate abato ba osani babandi obaye ba bimi na bango quand même faut pas mon apeke ata lobi obandaki na arme ya kofinga mais lobi kuna évolution koti obandi osa analyse moko bien au telemi au kepe au conforter gouvernement en place bozo kende yo vanda no kaka bozo finga kaka ozo finga yo vanda no kaka ya kana chaîne bato ozaka kofinga place bazo finga yo wana koti obandi kofinga à la fin eloko moko kozwezate muto ozo finga so bazana ba épaule na ye ako assumer o gagner ni ce que ça quand ni chaud ni fois lobby moi j'assume bofing na métal ngate bon mon ngana banda kuna bino te na lekate et ce ko yom tozo fingo ko zwane bandi kona komi na ngako chite mani ngai po na ngai na webiso ko ya ko vanda te ou exposer papi mboma non tika moi so akolinga ye moko découvrir aussi ba lobby po na ye eza c'est assez basi muso atokutu baba la ko banganga nganga za na basi ba pasteur mutu pe bakosa ba pasteur baza ba science mabe mais babala bino botanga ba pasteur o pasteur boy o pasteur tutu Joël o pasteur bo mais bazobala na bango siko tango yoko ya wana mobali oboti ne bana mobali ovandi na ye moi 4 ans 5 ans okoya ko exposer ye na réseaux sociaux à la fin oyebi ozo ko détruire vie na moko et puis ozo détruire pe bana na parce que mutu moko te na réseaux sociaux ba tout 100% ba ozala pour yo. Tu es belé pour vous contre eux, moi si ma bé, tu sais pas garder les secrets. Bah secret musu ya libala ba bimisa ngote et rokufa na bino. Et ça qui to côté bande ko basi oyo bozaka kiso ki obomi libala o bandi ko tango ba réseaux sociaux o bandi ko panza sango. Et ça rango qui to côté. Biso to sana biso ba tozora na biso ba sujet. Soko yena sujet na on réseaux sociaux. Ngana ko boyote bienvenue yaka mais c'est à toi maintenant au supporter ngo. Okoka ko mema kuruzu wana est-ce que kokoka mani en tout cas bande ko na ngai ba bon service na bino bato bozo kende nga conseil na kopesa yo koleka na yo te salela ki sagesse salela penda ndenge mwana ya toyoka pe ya kofi olomi de fala leka aleka ki soute asaleli sagesse lelo kimi ekoti to ane singo makasi na kati ya communauté précisément ngai na sepeli makasi ndenge kimia ekoti et puis on a payé yope ceux qui ont venu dans yo nie qui bien pe okota oko continuer c'est ta vie ce qu'on continue vie na mobile wana c'est ton choix ce qu'on kotika mutu aza libre et osala oya lingi et ça c'est ka oboma mninga te o tia mninga na ba problème te c'est ça parce que place il y a eu bandi autorité na o et ceux qui paye moninga bandi voilà donc bandi konanga botika la malamu tokutani balasima bola ike mission bo partager bande konanga lelo tozo bakaka est-ce que tu as des épaules ya ko assumer makambu nyoso oyo zoloba si tu as les épaules makasi fele maman nangai mani mais si tu n'as pas reste calme cherche un coin cherche un psychologue na Congo Bazali pour aller parler
parler lobaka ta yo moko na nzela obimisa ozanango koya ko bimisa ngo na internet te ekobetelo maboko te mais okolamusa va moko vino mobimba oko regretter. À bon attendeur, salut. En tout cas, na tiki bino, Ernange Koki. Bye bye, bisous. Tokutani, bakala mingite. Partagez l'émission, likez, aimez l'émission, bande konanga, et ça la bien. En tout cas, ceux qui donnent au s'abonner, s'abonner. Ceux qui osent avoir la notification, les sauter, qui est côté en cloche de notification. Tala yango bien, ceux qui les a activés. Ceux qui les a activés, activés yango. Ceux qui les a déjà activés, désactivés yango. Zela moi mouke, kende sous ko activer yango. Okozwa ba notification. En tout cas, wana mama leki na bino la danoise, pardon, na bon déjeuner. Bye bye, bisous à tout le monde. Bye.